Kennedy elamu na mabota na bino bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM onga LMK Mizegele nazali na sengo makasi ya ko présenter bino yango mbote na bino bipai nyonso bozwami. Tofungola Mag FM pona koyesa bino ke Conseil des ministres ebaki na kosalema epai wapi porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya asili na kolobelela na oetali boyeli ya Pape François awa na République démocratique du Congo. Henriette Futila apesi biso compte rendu. Au sujet de l'imminente visite du pape à Kinshasa, na sujet ya visite ya Pape François awa na Kinshasa, esengeli boyeba ke ministre ya communication et média Patrick Muyaya alobi na kombo ya gouvernement epai wapi assurer na population congolaise bayeba ke sur les plans organisationnel et technique ba disposition nyonso esi ezwami pona réussite totale ya événement wana oyo ekotikala historique pe mémorable pona nation congolaise. Kasi o esalemi au cours ya visite d'inspection na ye na butu ya mercredi 25 ti jeudi 26 janvier eleki na ba site concerné na oyo etali accueil ya pape pe ba rapport ya ndenge na ndenge oyo ezalaki présenté au cours ya réunion munene ya évaluation ya commission oyo ezalaki instituée na tina na yango pe na ngonga mususu ba préparatif ekozala malamu pe ba site nyonso ya ba activité ekozala livré na gouvernement pe na église au plus tard week-end oyo. Passé à la flagellation. Dedi Mimbu oyo azali secrétaire national ya parti politique Anadek aebaki na kokita na base na ye kuna na commune ya Ngalema na quartier Mamaye mopona ko conscientiser bango bayeba ko s'enrôler po ezali important e ko sunga bango na maponami polanda élément oyo. Indaki mokolo ya lobi na commune ya Ngalema, plus précisément na quartier Mamayemo epai wapi population bazalaki na esengo ya koyamba mwana na bango Dedi Mimbu oyo azali secrétaire national ya parti Anadek oyo bango moko bazali kobenga ye mai ya sika leader ya jeune leader ya swag po ayena mupepe ya sika balobi parlement tour oyo baboyi batata baboyi bamikolo balingi kaka ba jeune po jeunesse nde esengi e dirige mboka na yango akitaki wana pona ko conscientiser batutu bayeba na kokende ko s'enrôler po enrôlement ezali visa oyo eko permettre mututu ayeba kokende na maponami pona kopona mutu oyo ako dirige mboka pe député compétent neti Dedi Mimbu po bango bayena ba stratégie ya sika ya jeunesse. Ce soir, il était question de faire une descente à Lausanne, plus précisément dans le quartier Mamayemo, où je suis né d'ailleurs. J'avais une rencontre avec le membre de mon comité de là. Vous avez vu les mamans, les jeunes m'ont accueilli avec un seul message de l'enrôlement. Je leur ai demandé de se faire enrôler massivement parce que le vote est un droit civique. Pour changer les choses, nous devons passer par l'enrôlement. Ambiance ezalaki ya kosakana te kaka ndenge bozali komona malgré mvula ebandaki komenase kasi batu bazalaki wana kaka pona koyoka maolobeleli na bango Dedi Mimbu na message oyo ayaki kopesa bango. Boye nde ezalaka oyo esali eloko boye population balobi Ngalema bakotala mutu mususu te bamona mutu mususu te pona bango Dedi Mimbu nde azali le seul pe l'unique oyo bango bakobimisa na commune ya Ngalema. Boye nde ezalaka bateki ya wenze ya Selemba u bazali kolela po wenze ezali salite makasi ezali kosala pasi mingi pona bango basengi na ba autorité babongisela bango yango. Soki
okomi na wenze ya Selembao oko remarquer que insalubrité ezali ko battre record awa na ndenge ya kusakana te. Tozali na Prince 24 o ezo relier commune ya Selembao na commune ya Bumbu kasi salite moko eza awa pardon. Botala basaki o elali boye na se ezali nango basaki ya fufu masango to kwanga te kasi ezali nde salite na kati pembeni wana pe basalite ebele ezali wana kaka esika batu bazali koleka ekomi kopesa na solo donc bateki na bapassager bazali exposé na bamaladi mingi oyo eyaka na nzela ya bosoto. Selon information tozwi sur place basalite oyo ezali kaka ya bateki te kasi ezali pe na ya population oyo bavandaka nzinga. Place oyo ezalaka salite te balongola matiti souvent. Mais tozomona matiti ezouta mupanzi ya Selembao baya kobwaka yango awa batindaka bato ba maboma na bango baya kobwaka matiti awa. Na bato oyo bautaka na ndako baya kobwakilaka matiti awa. Mais mpona biso bato ya wenza ntuka basalaka tout po matiti elongwa tala oyo eza liboso ya magasin. Bakoki kolinga salite ya boye te na fulu. Biso awa tozalaka propre. Soki tosisi koteka tokombaka. Mais lelo to kamwe to komona fulu e komi ebele awa tozo teka ba difficulté makasi ba place to teka neti boye ba fulu ba baka matiti donc solo moite bangunge pai ba solo na ba typhoïde maladi ti to teka ba to liaka pe awa komela tika awa bandindi na biloko olia ore boye propreté il fulu moya ko teka izalaka te gars to te biloko na biso to teka awa sola fulu ezoko kotela biso penalty na bazolo moi ba mama so moi ba lia utete tuta na bandako eza ba Selembao awa ba yeka ka babwaki kaka awa se ba utila ba labi na ba biloko na bango kuna ba yo bwaka bakaka ba komisa lokola koto lokola marché lokola poubelle na bango. Tokosenga kaka na administrateur ya wenze ya Selembao asalisa mobange na salongo na wenze bateki bazala à l'aise po journée mobimba elekelaka bango nde awa ekosengela na bango ba vivre na ba condition ya bien po boye tanenge sali kitoko te bosalelaka kombo kasi Mag FM esilaki na kokita bipai wapi basalaka bakombo pona boyeba lolenge nini kombo esalemaka po ekoma na bandako na bino. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango musala ya kosalaka bakombo tozali awa na Kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi kamera ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde epermettraka bango basala musala na bango malamu kasi esengeli boyebake misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo aye na boti na ya bakombo kilo ekotelie makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakata kamanzanza na ba risque ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza après bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapeselaki boye kombo euta na Congo central yaka ba dépôt na matériel Ibala yaka na dépôt na Selembao ba département musala manzanza na mbeli ukozoka na profiter ba accident pour connaître na bonga kasango bosoyi ba nzete bozo na ba accident ba tondebele tokendaka na kouta Kaluka wana Ketiba Mumbele bakapela balimete wana partout omona ba jeune mususu balukaka te eramoni yo kaka na cigarette ya 100 fois akomo menace yo luka ya lukaka te bazali a féliciter pona musala kitoko oyo bazali kosala po kini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kusakana te soki o créer te okolia likemba ya mubesu en tout cas oyo eza exemple à suivre boyende ezalaka
kokamwa na commune ya Kimbantseke malewa na kati ya cimetière oyo ezali kosala pasi mingi pour découvrir. Kinshasa mboka elengi tangu tolobaka bonzimaka biso te bino moko botala makambo elekaka na ville province ya Kinshasa oyo okokuta na bapeyi mususu te. Bomoni tozali na cimetière ya Kimbantseke kasi botala malewa ezali na kati ya cimetière ata kutu balobi na cadre ya article 15 kalai ngangu kalai technique ya boye vraiment. Mama oyo a préféré na ye kolamba na kati ya cimetière akalingaka ba dendo ba quiz ba Thompson pe atumbaka batige mwa fufu na coin mwa loso kaka pona koteka toyebite atekelaka bawei to azali kotekela batu ya nzinga lokola to bandaki kobenda bilili ya kobatama tangu amoni kaka bazali ko filme ye bota ndenga azali ko bomba elongi nzoka nde azwama kitongo deja tozwaki elongi na ye bomoni ndenge azobomba elongi makambo ya boye ezali pasi vraiment cimetière ezali esika tokunda bandeko na biso ya important pe très cher na bomoi na biso oyo bazali kosenga quand même bazala na respect esika bakunda bango boye toyebite soki malewa ngo pe ezali likolo ya tombo okomona boye pe malewa ngo na se tombe ezali wana kasi ye atongi na ye malewa boye ezali kitoko te bakonzi ya mboka lolenge bozwaki décision ya kobuka bandaku na cimetière ya Kintsuka boye pe nanu awa na cimetière ya Kimbantseke po makamba boye kitoko te ezali soni tanenge etie tanenge sali. Pardon. Na quartier Kanluka population bazali kolela makasi na o etali pasi ya mai. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kanluka na commune ya Ngaliema plus précisément na quartier Lubudi l'eau c'est la souffrance. Population bayebi na bango mai ya régie des eaux te botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki toza na mai ya malongati do apasa ba mai to mela en tout cas do pesa so malade belé toza ba mai ba suksi do ba mai ba forage. Oui, mais forage est dans moi un peu, mais ils ont pas si mingi. Pour na ninga biso toza na kati ya Kalukawa. Na bila population batoza na bango ils ont pas. Mayo ndeza boye soko tsango na munoko neti mungwa neti kisi do pom kitangweza passe. Yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai. Bakonzi ya régie des eaux population eyebi binote awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa tope bazali na mboka mususu mai ya régie des eaux ekota po bango pe base retrouver lokola na ba commune mususu soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya régie des eaux baebite. Ozali na problème ya santé kimambangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur kuna bako traité yo lolenge esengeli pe maladie na yo ekokima. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po
mobange na hôpital oyo ezali na ba norme esengeli yango yo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais. Esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratique yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli. Na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kosunga mutu nyonso azali na besoin ya enregistrer album na yo Kimambangu na 14e rikuna o enregistrer album na ba norme o elongo bani. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single Kimambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokuta ngo esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta mata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya ba appareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele
seule université oyo ezali kotangisa bana kitoko na ba norme lokola na mikili ya poto ezali se Esmicom kende kokomisa mwana tope ozali na besoin au continuer ba études universitaires na yo Esmicom efongoli ba porte. Bakinoa bomitungisamaki mingi na oyo etali ba université ya Malunga olela na bino esilie grâce ya Esmicom école des métiers de l'informatique et des commerces eye kopangusa ba parents mai ya misu. Awa okomitungisama te po mwana akotanga lolenge elokobani grâce ya baprofesseur ya Malonga oyo bazali awa bazali kotangisa kitoko kote bapoint sexuellement transmissible ezalaka nango awa te esengi mutu ya mwana esala po amerite diplôme oyo koluta awa. Na oyo etali ba faculté Esmicom ebongisi ba faculté lokola programmation, comptabilité, télécommunication pe ba option misusu. Basal ezali bien équipé pe bien aéré kote munge bosana po ozotanga pe servo ezali kopema kimia. Welisa yo mutu osilisa classe bandakala kasi oyebaka esika nini ya kokende awako abakisi pe lisusu système ya LMD oyo ezalaka libanda ya mboka kasi okokuta yango na Esmicom. Otuningai ezwami wapi Kimambangu na première rue du Landos non loin ya Ashi okokuta Esmicom wana bakoyamba yo kitoko soit obengi na ba numéro oyo 089 52 42 819. Centre hospitalier Kafeke ezali wana pona kosunga mutu nyonso oyo maladi etungisi ye atamboli bisika ya ndenge na ndenge maladi emonani te grâce ya appareil oyo bazali kobenga prophète ezali kodetecte maladi nyonso ata oyo batamba na songe ya suki kuna ekomonana. Otamboli solution yangoyo. Centre hospitalier Kafeke etritaka ba maladie ebele presque ba maladie nyonso oyo eza na kati ya mokili. Tozana problème ya basi oyo babotaka te. Tozana machine moko oyo ezopesa biso ba diagnostic ya solo malade oyo ya mikuwa. Rhumatisme, hernie discale, tozana ba spécialiste oyo bazo traiter yango makasi. Problème ya AVC oyo bazo kende ba poto. Ona domaine ya poison tika na yo pardon bondimela ngai centre hospitalier Kafek domaine ya poison en tout cas ateza retardé to rapide awa soko ye ato tikalaki na 2 minutes ya liwa yeba ke soko zwikis ozwi solution. Biso tozana nguya parce que tozana machine moko oyo toyaki na poto ezo détecter kitoko problème ya ba poison na kati ya nzoto ata eza ya ndenge nini et puis tango e détecter yango ezo talisa tant oyo esali na kati ya nzoto quantité eza ndenge nini na ndenge nini ya ko traiter lingaka oyeba ndenge nzoto na yo ezali kotambola to oyoka batiko take ya machine ya mundele ndenga za ko détecter ba maladi nyonso yaka komona machine oyo babengi prophète. Prophète azali koloba makambo ezalaka o ezali koya po o ezali sika awa ndenge moko na machine oyo ezali ko détecter ba maladi nyos okosenga te o ebisa médecin onongai nazobela boy te
appareil wana biso to surnommé appareil wana prophète zozwa maladie nyonso oyo eza na kati ya nzoto ya mutu na ba symptôme nyonso na cause oyo ekozaka maladie wana appareil wana e proposer lisusu traitement ya mutu oyo il faut kopesa telle période oyo toza na promotion ezala ba examen ezala ba traitement ba activité nyonso oyo ezosalama awa na centre hospitalier Kafeke eza na kati ya promotion toza na rond-point Ezo sima ya station Lodge avenue Ngindu numéro 5 quartier Yolo Sud commune de Kalam. Numéro de téléphone nabiso 085 041 14 07. Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe rédactionnelle pe technique oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sima ya caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendaki nga bilili kitoko makasi montage kumbamaki nde epai ya Peta Francis yende mutu a monté édition ya lelo kitoko makasi kasi tika topesa bambote na l'avocat maître valable peu compétent maître Simon Kutekusambwa Salumu oyo asalaka musala na ba norme pa na ye corruption elekaka nango te ye soki oza na raison apesi yo raison soki oza na tort akopesa yo pe tort na yo mbote na yo maître Simon Salumu Kutekusambwa toloba lisusu nini tokomi na suka kaka ndenge tolobaka eloba nango maître Malouwa Billy Cléophas. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya papa na biso oyo tolingaka makasi makasi nalobi makasi boyoki ngana bino tokutani mikolo ezali koya te